commencer notre culte dominical. Nous allons demander un chant d'ensemble et après nous demanderons à Mama Pichu de passer devant pour la prière d'ouverture. 1, 2. Tata mwana pe tata molimo santo. Papa Simo Kimbangu Kiangani, Papa Simo Kimbangu Kiangani, Papa Simo Kimbangu Kiangani. Tozongisi matondo epai na yo po tozali bolingo ozali mawa. Tala bolingo laksi kati na bomo ina biso to lala ki butu mobimba to alaki lokola bawei. Kasi na bolingo na yo obeti moko na moko mbata ya bomoi tosili kolamuka tomoni mokolo moye. Il y a le 8 décembre 2013 omemi biso kati na esika yo papa pona toya kokumisa kombo na yo. Mingi ya bana na yo na se atango bakoti basi bakotaki papa. Na moko oyo azali na nzambe na ye ya ndenge na ndenge basili kokumisa yo na ndenge na bango. Biso pe bana na yo toye kati na esika oyo biso bana no na paroisse sacrée papa tango yo tolingi kobanda programme na biso. Solo papa tokoki te. Po ete banda mokola yengelekaki kino lelo papa tosali mingi liboso na yo esepelisi yo te. Na mayo tosaleli yo liboso nkolo oyo esepelisi mokoniko yo te papa yebisa biso. Nzambe na biso toye liboso na yo. Sokola biso. Fongola mitema na biso papa. Toyebe eloko nini toyaka kosala awa. Kotala na bitoli te, kotala na bilamba te. Kasi kosalela yo tata nzambe na mosala oyo opesi biso tosala na se ya ntango. Tobongola bakupaka bakoma bandimi. Tobongola mokili. Elanda yo kimbangu. Po ete yo lobi. Oyo elingi yo kati na biso esalama. Kasi yo elingi moyini te.
Kasi likambo na yo nde komi pene po ete yo lobaki ete bana soki bomoni ete mokili moningani boyebe ete ntango na ngai kimbangu nde ekoki na yango papa tosengi na yo pesa biso makasi tosengi na yo pesa biso bobangi bwa yo nde ebandeli ya mayele po ete olobi ete bana boluka bokonzi ya likolo mayema tikali nde ekopesamela bino papa apesa biso makasi toluka bokonzi ya likolo oyo ya mokili yo yebi pamba te yo nzambe ozali na yo pauvre te na yango papa tosengi présence na yo kati na esika oyo nyonso ekoleka ezala na kombo na yo papa Simon Kimbangu nkolo Yesu tata nzambe nkolo Yesu molimo santo kati na yo papa Simon Kimbangu na yango papa pesa biso kimia kati na esika oyo ebandela programme kino suka topesi nyonso na maboko na yo na kombo na bino misato abule tata mwana pe tata molimo santo sengelaka manso amen. Amen. Bible pour faire une première lecture. Nous allons la faire cette lecture dans le psaume 62 que nous irons lire de 1 jusqu'à 3. Psaume 62 de 1 jusqu'à 3. Si nous sommes prêts. Natina ya lotomo oyo boyokani watata nzambe ye na nkolo Yesu lokola bayokanaka batinda tata Kimbangu molobeli wa mabe manso kati na molili totelema nsima ya ye azali nzambe wa banzambe molobeli wa mabe manso katina molili ayena loposo lwino wete baino babika molobeli wa mabe manso katina molili na ebandeli ya lingomba natina ya lotomo oyo moyokani wa tata nzambe ye na nkolo Yesu lokola bayokanaka batinda tata Kimbangu molobeli wa mabe manso kati na molili totelema nsima ya ye azali nzambe wa banzambe molobeli wa mabe manso kati na molili ayena loposo lwino wete baino babika molobeli wa mabe manso kati na molili mindele batia kitembe tembe na bango esuki baindo bolanga lingomba oyo okobikisama basala makasi lolenge nyonso baboma ntonga wa nzambe baindo bolanga lingomba oyo okobikisama mindele batia kitembe tembe na bango esuki baindo bolanda lingomba oyo okobikisama basala makasi lolenge nyonso baboma ntonga wa nzambe baindo bolanda lingomba oyo okobikisama tobandaki na molimo tolingi kosuka na nzoto likambo na likambo bana lizangaka suka te tobandaki na molimo tolingi kosuka na nzoto likambo na likambo bana lizangaka suka te mindele batia kitembe tembe na bango esuki baindo bolanda lingomba oyo okobikisama basala makasi lolenge nyonso baboma ntonga wa nzambe baindo bolanda lingomba oyo okobikisama mindele batia kitembe tembe na bango esuki baindo bolanda lingomba oyo okobikisama basala makasi lolenge nyonso baboma ntonga wa nzambe baindo bolanda lingomba oyo okobikisama tobandaki na molimo tolingi
pour aller faire une deuxième lecture. Cette fois-ci, nous irons lire les commandements de Dieu dans Exode 20, de 1 à 17.
Nasala moloneli nanga na bitumba ya molili. Kimbangu nzambe nanga. Nasengi na yo. Okolisa se kondima nanga. Nasala na boye mipe bobanja malako na yo.
moment où nous pensons à tous ceux qui souffrent dans le monde entier, à toutes les calamités naturelles que nous vivons. Nous allons donc appeler 3 personnes. Nous allons appeler une jeune, maman Alda Alekaliboso. Nous allons appeler maman Mami Alekaliboso. Et nous appelons papa José Alekaliboso. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Papa Simon Kimbangu Kiangani, Dieu le Saint-Esprit, en toi la Sainte Trinité, Papa, de tes enfants, nous voici réunis en ce jour, Papa, pour prier pour tes enfants qui souffrent à travers le monde. Nous ne sommes que des pécheurs. Papa Simon Kimbangu Kiangani, pardonne nos offenses et pitié de nous, entends notre prière. Papa, nous te remercions, car tu nous as donné souffle de vie, ce souffle dont nombreux de tes enfants manquent aujourd'hui, nous l'avons eu. Merci pour ce privilège, Papa. Papa Simon Kimbangu Kiangani, nous ne t'apprenons rien, nous ne te montrons rien, car tu sais et tu vois déjà tout. Aux 5 continents, aux 3 Congos, à travers les foyers de tes enfants, dans les hôpitaux, dans les prisons, il y a souffrance, il y a persécution, il y a mort, il y a désespoir, détresse, tristesse, Papa. Papa Simon Kimbangu, il y a maladie, qu'elle soit spirituelle ou physique. Papa, délivre-nous de toutes les manières possibles. Guéris-nous de toutes les manières possibles. Papa Simon Kimbangu Kiangani, conduis-nous vers ton chemin de vérité. Conduis-nous vers ton chemin d'obéissance. Conduis-nous vers ton chemin de l'amour, des commandements et du travail de l'Église, Papa. Car c'est bien là notre délivrance et notre médicament quotidien. Papa Simon Kimbangu Kiangani, nous sommes des aveugles, nous sommes des sourds. Papa Kisolokele, Papa Dialungana, Papa Diangenda Kunkima, Moko Kati na Papa Simon Kimbangu Kiangani. Papa Yambo na sengi bolimbisi, pambate lisumuno. Mabe ya moto na masumu, Papa soki asenge pai na yo, ezali makelele na matoi na yo. Yango Papa na sengi yo limbisa ngai. Limbisa pe biso bonso tozali na esika oyo. Pambate libondeli na moto na masumu, ezali makelele na matoi na yo. Yango Papa maitoko senga na esika oyo Papa ezala na makelele na matoi na yo te, kasi oyo kabiso pe olimbisa biso. Papa ya solo toponami na tina ya bato na maladi. Papa ya solo biso tosengeli vraiment kosengela bato na maladi. Pamba te soki totali etamboli na biso tokoki kosengela baza na pasi te babika. Na yango Papa petola biso po ete tokosenga ekoka kokomela bandeko na biso. Papa ya solo mingi na tango oyo bazali na pasi. Pasi batoni na yango eumeli Ni
l'action mokilité yum tosala ki mokili oyebi tous les 4 coins du monde oyebi place nini passe ezali banda kokota na biso na esika oyo oyoki banzembo toyembi oyoki bapriere bamama bapesi oyo ya esengo ezali te tolakisi yo mokili te tolakisi yo mokili te Papa Simon Kimbangu opesa biso makasi opesa biso mayele tata tala mokili na yo ndenge ekomi okotala na batelevizio eloko ya esengo ezali te pasi na pasi yango soki mpe otali yango omona kaka moto mwindu moto azali komona pasi wana mpona nini kaka moto mwindu tozali kotanga tokomi mayele tobimba docteur baingénieur mais mpona totia kimia na mokili na biso tozali kokoka te tala bainvention ya ndenge na ndenge tozali kosala tozali kokende ti likolo wana nyonso kaka mpona koluka bokonzi na yo mais mayele na biso ezali moke tellement tolati orgueil yango wana tozali kokoka kotia kimia na mokili te mais na mokanda na yo yo okomaki ke bobangi nzambe ezali ebandeli ya mayele mais biso tobangi yo te yango wana mayele oyo toyekoli biso tokanisi ke tokotia kimia or ke tozali kotia se potopoto na mokili na yo oyo osalaki tata nzambe naloba lisusu nini yo otia kimia na mokili na yo opesa biso bobangi na yo ebandeli ya programme na biso topesa na maboko na yo kimia na yo tosengi na tango oyo ti tango ezangi suka na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo tosengaka maso amen. Et du Saint-Esprit, nous allons passer directement à la collecte des offrandes. Nous allons demander au pasteur évangélique de passer devant. Yawe nzambe na biso tobengi yo lisusu na ngonga oyo pamba te bamama mpe basili kotambola na kati na elanga na yo mpo na kolokota mwana omeya oyo moko kati na biso tobongisi mpona kopesa yo ya solo papa
mingi basili kotia loboko na bango na kati na sani lisusu mpe tokoki te pamba te tozwi te kasi papa tosengi na yo kwa kopambola baoyo batie loboko na bango na kati na sani oyo mpe baoyo batie te mpo ete na mokolo na mbala nsima biso banso tokoka kotia loboko na biso na kati na sani ya solo papa yo koliaka na mbongo te kasi yango ekosalaka misala na yo na kati na lingomba papa bambongo yango ekuti na nzela ndenge na ndenge tobengi yo kwa kopambola yango mpo ete kwa kotonga mosala na yo. Nous avons lu, premièrement, nous allons aller dans le Nouveau Testament pour aller choisir un texte dans Luc 19, de 41, nous allons le lire 41 jusqu'à 47, jusqu'à 48. Si nous sommes prêts, et nous avons lu le psaume 3, le psaume 62 de 1 à 3. Un petit texte ou un petit chapitre dans lequel il est écrit « Oui, mon âme est tranquille devant Dieu. Mon salut vient de lui. Oui, il est mon rocher, mon salut, ma citadelle. Je suis presque inébranlable. » C'est un psaume tiré du recueil de David. Parce que nous savons tous que les psaumes sont au nombre de 150. Certains ont été écrits, ou la majorité, par le roi David, dont celui que nous venons de lire, d'autres par Asaph et d'autres par la confrérie de Corée. Ceux dont on ne connaissait pas l'auteur ont été attribués aussi au roi David, parce qu'en regardant le style, on s'est dit, ça c'est le style du roi David, donc on les attribue automatiquement au roi David. Celui que nous avons choisi aujourd'hui, on pourrait dire que c'est un psaume on pourrait dire, de sagesse. Et si on le lit bien, ne fût-ce que les premières phrases, on se rendra compte que c'est une très belle déclaration d'amour, d'espérance et de confiance que David nous témoigne, ou témoigne en son Dieu. Une très belle déclaration d'amour, d'espérance et de confiance. Tata, mama, soki totangi, malamu, texte oyo, tokomone ete ezali lokola témoignage. Il y a déclaration d'amour, il y a Mbutamuntu David, et pas ya Tata Nzambe. Mes chers frères et sœurs, pour le comprendre, il faut aller chercher à savoir qui était David. Yé a yebisi biso, que vraiment moi mon âme est tranquille, Dieu est mon salut, et je suis inébranlable, c'est-à-dire je suis invincible. Et biso tolobi que, quelle belle déclaration d'amour vis-à-vis de Tata Nzambe Yé Asali. Yangona lobby, pour bien le comprendre, il faut te yeba qui était David. Parce que, mes chers frères et sœurs, le parcours gagnant des uns et des autres, lorsque sur ce parcours, ou dans ce parcours,
on y voit la main de Dieu, devrait nous inspirer, devrait être pris pour exemple. Yango tolobi totala mutamuntu David azalaki nani. Tata, maman. David, fils, le Benjamin, je dirais, d'une famille de 8 enfants. Et il connaissait Dieu. Il le craignait. Le Benjamin d'une famille de 8 enfants, il connaissait Dieu, il le craignait. Et toute sa vie, David, le matin quand il se réveillait, il faisait sa prière, c'est-à-dire il glorifiait Dieu. Le soir, quand il se couchait, il glorifiait Dieu. Parce qu'il connaissait Dieu. Il connaissait la grandeur de Dieu. Et à chaque instant, il glorifiait Dieu. Mais ce garçon qui glorifiait Dieu était un berger, c'est-à-dire quelqu'un qui gardait les bœufs ou les moutons. Il s'occupait du bétail dans la famille. C'était sa fonction. Ce jeune homme, David, avait une particularité, c'est qu'il jouait un instrument. Et avec sa harpe, il composait des chansons, on va dire des mélodies pour Dieu. Ceux qui ont écrit, ils disent il composait. Mais namayele oyo tokoma nango biso, tokolobete, il captait les mélodies. Et il jouait avec la harpe. Pourquoi on va dire qu'il captait les mélodies? Parce que le roi Saul, quelquefois il faisait des crises. Et on disait qu'il faut habiter par Mili Moyamabé. Et ils sont allés chercher David pour jouer. Et quand il jouait, donc, ces crises s'apaisaient. Donc, on montre bien que ces chansons n'étaient pas composées comme ça. Il les captait et il les rendait publiques avec sa harpe. Il glorifiait tellement Dieu que Dieu le lui rendait bien. Azalaki na bolingo na tata Nzambe et tata Nzambe pe azalaki kolakisa ye bolingo wana. Mes chers frères et sœurs, ce jeune homme qui était un gardien de moutons, Dieu finalement va le choisir pour lui confier le destin du peuple israélite. Tata, maman, nous allons nous poser la question. Dieu va choisir un gardien de moutons qui n'a aucune intelligence pour le mettre, pour le lever ou le rehausser au niveau, je ne dirais pas au niveau, mais pour le faire le roi, pour devenir le roi du peuple israélite. Tata, maman. Et David nous dit dans ce psaume, moi, tout mon espoir, toute ma confiance est en Dieu. Tata, maman, mutuna mutu sika yali, ameka kososola. J'ai dit le parcours des uns et des autres lorsqu'on y voit la main de Dieu devrait nous servir de méditation, d'exemple, devait nous inspirer. Et loko nini elongisaki ye tata mama bakomisa ye mukonzi, c'est parce qu'il connaissait le vrai Dieu et il n'arrêtait jamais de sa vie de glorifier le Seigneur. Mes chers frères et sœurs, ce qui te talit bien, le message que David veut nous faire comprendre, c'est lequel?
c'est que sans Dieu, l'homme n'est rien. Tout à l'heure, j'essayais de voir si on pouvait avoir un ballon ici. Ballon oyobana bachaka mopepe. Oyobasaka nakanango. Totalement, on n'a pas eu de ballon. Mais je vais vous donner un exemple. Prenez un ballon. Dans la jeunesse, on l'appelait pomper. Vous prenez un ballon, vous le soufflez. C'est-à-dire, vous soufflez dedans. Ballon est gonflé, vous l'attachez. Vous le mettez dans une salle comme celle-ci, où il n'y a pas de passage d'air. Personne ne pourra nous dire que Moupepe ezali ko wutakuna ou ezali ko wutakuna. Et nous laissons échapper le ballon. Le ballon va se diriger simplement parce qu'il contient de l'air. Que l'air que je lui ai soufflé, j'ai mis dans le ballon. Mais qui peut dire combien de temps le ballon va vivre? Parce que le ballon va déambuler, à un moment, ce qui est et sika oyo pointe ezali et toboki. La fin du ballon auquel on a donné la vie. La vie humaine, elle est comme ça. Dieu nous a donné le souffle de vie. Mais il va arriver un moment où ça va éclater. Mes chers frères et sœurs, Moutamountou, roi David, l'avait compris. C'est pourquoi lui, il a fait son témoignage d'une belle déclaration d'amour. Moi, je suis inébranlable parce que je crois en Dieu, j'ai confiance en Dieu. Tata, maman. J'aime beaucoup une chanson que je considère comme Mutuna Mutundenge tuzalaka tuzalaka na nzembo na biso tolingaka. Et pas inanga ezalaka comme une hymne devant des situations difficiles pour me réconforter. Mama pitu ya kopesa biso nzembo balaba mebabo mono yinzambe ya zola. Toyoka malamu, toyoka. Le diable n'est qu'une créature que j'ai faite de mes mains. Il n'aura jamais de l'ascendance sur vous. C'est par le travail, l'accomplissement de vos œuvres dans l'Église que vous serez sauvés. Je suis votre Seigneur, le Dieu d'amour. Qui vous sauvera toujours des situations difficiles. Kadi
N'ayez aucune crainte. N'ayez aucune crainte. Dans toutes vos tribulations, vos souffrances, je ne vous abandonnerai jamais. Je serai toujours là pour vous. Et je vous délivrerai. Ayez confiance et la persévérance. Ayez de la persévérance, même s'il y a des tribulations, même s'il y a des tentations, même s'il y a des oppressions de la part du diable. Moi, je ne vous abandonnerai jamais. Mes chers frères et sœurs, tala ndenge nzambe alingi biso. Mutu na mutu esika yali, il faut ayeba que seul Dieu est Dieu, tata mama. Que seul Dieu est Dieu, et il n'y a qu'en Dieu que nous aurons la paix, et il n'y a qu'en Dieu que nous serons sauvés. Touti Kotanga tout à l'heure, dans les commandements de Dieu. Nous savons tous pourquoi Dieu avait donné les commandements aux Israélites. Ce peuple qui était dans la souffrance en Égypte, Dieu a entendu les pleurs, les souffrances de ce peuple, et il a envoyé Moïse pour les sortir de l'Égypte. Et Dieu a tellement aimé ce peuple, on va aussi se poser la question, mais pourquoi? La réponse, elle est simple. Mais parce qu'eux aussi, ils connaissaient le vrai Dieu. Et eux aussi se tournaient vers Dieu. Parce que tout leur espoir était en Dieu. Et Nzambe ayoki kolela na bango, atindeli bango mbuta muntu Mose, po alongola bango na pasi na mboka wana bazalaki. Et Dieu va leur donner les commandements parce qu'il aimait ce peuple. Mais si on va lire dans Exode 19, Totanga biso na Exode 20, mais Totanga na Exode 19, je vais rechercher mes références, un peu de patience. Soki toke Exode 19, totangi, toke kotangango de 4 et jusqu'à 6. Dieu dit ceci, je dis bien de 4 à 6. Vous avez vu vous-même ce que j'ai fait à l'Égypte, comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et vous ai fait arriver jusqu'à moi. Et maintenant, si vous entendez ma voix et gardez mon alliance, vous serez ma part personnelle parmi tous les peuples, puisque c'est à moi qu'appartient toute la terre, et vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Tata, mama. Nzambe apesi mibeko na bana Israël. Et il leur donne encore cette belle phrase-là. Si vous respectez scrupuleusement l'alliance que nous avons faite que vous avez fait avec moi, ou que vous avez faite avec moi, vous serez mon peuple et vous serez un peuple de prêtres. Moi, quand je dis, moi j'aime bien le peuple
on va mettre entre guillemets, moi j'aime bien le peuple zaïrois. Je dis j'aime bien parce que je suis du Congo démocratique, du Congo Brazzaville, mais je dis j'aime bien le peuple zaïrois parce qu'ils ont cette manie d'avoir de ces expressions magnifiques. On prend l'exemple là. Dieu dit, vous serez un peuple de prêtres. Bisso, entre guillemets, yuma. On va se dire, prêtre, donc, comme à l'église. Mais, Banakin, ils ont l'expression de la rue. Ils disent, Aza grand prêtre. Tatawana Aza grand prêtre. Et Nzamba lobi, beaucoup comme un prêtre. Petit de la rue, lobi Aza grand prêtre. Mais quand on analyse bien cette expression, ça veut dire quoi? Mais ça veut simplement dire que vous aurez une certaine clairvoyance d'esprit, une certaine lucidité d'esprit. Vous serez toujours, c'est-à-dire vous aurez toujours une longueur d'avance par rapport aux autres. Dieu l'a dit au peuple israélite, vous serez des prêtres. Vous aurez toujours, ça veut dire, une longueur d'avance par rapport aux autres. Vous aurez une clairvoyance d'esprit. Si vous respectez, et aujourd'hui, à l'unanimité, nous disons, juif, Simbi Mokili. Juif, Bango, Mes chers frères et sœurs, c'est le pouvoir, Mibeko. Les commandements, les gens ne le savent pas. Mais je reviens pour dire, j'aime bien Banakin Balobi, Fouman Azalaki grand prêtre. Fouman Azalaki grand prêtre. Et il nous a donné ce pouvoir-là. Mais Beko, si nous respectons, maintenant je ne sais pas là où elle est. Mais papa nous a dit, si vous réussissez, moi, je vous ouvre la porte de l'Élysée. Aujourd'hui, les portes de l'Élysée sont ouvertes. Pour qui? Pour les Tobira, Pasamutu Mwindu, Bongo Bisso. Et quand un jour, j'ai vu un frère qui m'a dit, j'étais dans l'avion avec Pascal Lissouba, on partait à une conférence parce que je travaillais avec Pascal Lissouba. J'ai dit, ah oui, on ne lui a pas ouvert les portes de l'Élysée, mais on lui a ouvert les portes de Brazzaville. Tata, maman, tout ça n'a pas si. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est que Mibeko, ils allaient pouvoir, eux, Tata Nzambe, à Pesakibiso. Si aujourd'hui, nous souffrons, c'est notre propre faute. Toleki. Toke kotanga na Luc. De quoi s'agit-il, mes chers frères et sœurs? Dans Luc, le Christ allait à Jérusalem. Quand il approche de la ville et il la contemple de loin, quand il la regarde, après le Christ a eu des larmes aux yeux. Tata, maman. Le Christ se rend à Jérusalem. Et tout en sachant que lui, il est le Fils de Dieu. Lui, il est Dieu.
Dieu lui a donné tout pouvoir sur toute chair. Il se rend à Jérusalem. Il arrive en route, il la regarde de loin et il pleure. Tata, maman, le Christ pleure pour Jérusalem. Et pourtant, sous le soleil, certainement la ville était très belle. Certainement la ville rayonnait. Mais le Christ a pleuré. Le Christ a pleuré pourquoi? Le Christ, derrière les apparences de la belle ville de Jérusalem, Dieu, donc Jésus-Christ, son regard allait au-delà des apparences, je voulais dire. Nzambe amona kamusika. Nzambe voit même les choses les plus cachées. Et le Christ, en s'approchant, au-delà des apparences, il a vu autre chose qui l'a fait pleurer. Il a vu l'hypocrisie des Israélites. Il a vu la légèreté des cœurs des Israélites. Il a vu l'infidélité spirituelle des Israélites. Il a vu tous les qualificatifs qu'on pourrait y mettre. Oyamabé. Le Christ a les lit. Il vient pour apporter la paix à la ville, apporter le bonheur à la ville. Mais ce qu'il a vu l'a fait pleurer. Tata, maman, mutu na mutu, esika yali amekako sosola. Le Christ dit en regardant cette ville, ah, si tu savais les choses qui appartiennent à ta paix. Imaginez un peu que le Christ vienne pour nous voir, nous, tels que nous sommes assis là, et en nous regardant de loin, ndenge mama zalaki koya, atali biso ya miso et bimi. Ah, si vous savez les choses qui appartiennent à votre paix, mais ces choses vous seront désormais cachées. Vos ennemis vont vous encercler, vont vous anéantir, parce que vous n'avez pas connu le temps où vous avez été visités. Mes chers frères et sœurs, regardons notre Église. Je ne sais pas si nous sommes fiers de la regarder en face, telle que nous la connaissions avant et telle qu'elle est devenue maintenant. Regardons notre Église. Nakati na lingomba na biso ba makambo mosusu soki o meki ba koloba c'est tabou. Mutu na mutu asala examen de conscience. Ouvrons les yeux du cœur et regardons notre Église. Elle est où notre fierté? Cette Église pour laquelle nos grands-parents se sont battus, pour laquelle Papa Simon Kimbangu, avec les anciens, se sont donnés corps et âme. Aujourd'hui, nous l'avons détruit, nous l'avons mis en lambeaux. Beaucoup de mes papas Yannick ont d'employer les mots forts. Depuis, je ne sais pas ce qui, bientôt 50 ans, même plus. Non, je ne dirais pas 50 ans, 30 ans. 30 ans, c'est trop peu parce que Bissot, maintenant, ça fait 30 ans qu'on est là. Toloba, peut-être 40 ans. On peut même aller à, oui, 40 ans. 40 ans que l'Église existe en France.
Et on cherche toujours, mais elle est où l'église? Elle est où? Qu'est-ce que nous avons fait de l'église de Papa Simon Kimbangu, mes chers frères et sœurs? Nous sommes tous responsables. Mutu na mutu, nous sommes tous responsables. L'église en général, l'église avance patiemment, difficilement, comme une, on va dire comme une femme blessée. Mais difficilement. Bacal. Mais malgré ça, l'église avance. Fouman Long nous disait, l'église de mon père n'est pas malade, mais c'est vous qui êtes malade. Tata, maman. Ça me fait penser un peu à un film que j'avais vu à la télé. Le Pentagone envoie un bataillon à Kamatiba Soda. Ils disent, voilà, nous allons aller faire la guerre dans ce pays. Mais je vous envoie pour aller préparer le terrain. Parce qu'il y a un grand fleuve là-bas. Vous y allez, vous construisez le pont. Pour que nous, quand on viendra en renfort, nous passions sur ce pont. Mais après, le pont, il faut le détruire. Toyokani, Ingeta. On envoie l'armée américaine sur place. Incognito, ils ont construit le pont. Renfort rayé. Quel bel ouvrage. Il faut maintenant Baleka. Baleki. On dit, il faut détruire le pont. Ah non, en plus, c'est un pont magnifique. Il est tellement beau. C'est un bel ouvrage. On ne veut pas le détruire. Mais Mutindo Eye, Bobuka pont. Personne, c'est-à-dire les constructeurs du pont ne veulent plus détruire le pont parce qu'ils le trouvent magnifique. Tata, maman, qu'est-ce qui s'est passé à l'après? Plutôt après, eh bien, ils se sont tirés dessus. Bangona bango bakomiko bundana. Ils commencent à s'entretuer entre eux. Et c'est tout ce que nous sommes en train de faire. Bisobana Papa Simon Kimbangu. Talandenge tokomiko sala. Dieu nous envoie en mission sur la terre. Toyoki libondeli à Mama Pichou. Notre mission, c'est que le monde a été détruit, abîmé par l'homme. Il faut le reconstruire. Mais qui va le reconstruire? Nzambe asale la kanabatu, alobakape na kati na batu. Et Dieu nous confie cette mission, nous, les Kimbanguistes, le peuple élu, pour reconstruire ce monde avec beaucoup plus de justice, avec beaucoup plus de paix, avec beaucoup plus d'amour. Mais, toujours ça la nini, on commence à se tirer dessus. Tout comme le matériel. Comme l'armée du Pentagone avait fait. Tata, maman. Ce qui se passe dans notre église, il y a des choses qu'on ne reconnaît plus. Je me trouve en Kamba. Et on me dit, un pasteur qui me dit, papa, comment vous boire que la bateau bambasu? Qui s'y est koti? Comment vous boire bateau? Je dis, mais attendez, mais vous rigolez ou quoi? Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi tata Yakoufagi? Je me trouve, c'est pas du monde, je me trouve en Kamba. Tata, maman. Nous sommes en train de détruire l'œuvre de Papa Simon Kimbangu. Ba papa qui solekele, papa dia lungana, papa dia ngenda kuntima, ba moni pasi. Mais nous,
nous sommes là en train de détruire. On va se poser la question, toujours où est la nini? Toujours où est la nini? Moi, je ne sais pas, moi je sais que l'église a foutu à Kabatouté. Mais alors, on se bat pourquoi? L'église a foutu à Kabatouté. Étonnant quand même. Finalement, il y a quelque chose qui se cache derrière. Je me trouve devant les pasteurs du Congo-Brazzaville. J'ai dit, j'étais en Kamba. On me dit, ah, tu sais que si tu négocies bien, au Coco matin, tata, maman, makambo mosusu eza tabou na kati na lingomba na biso. Mais si nous continuons à fermer les yeux, l'église avancera, mais nous prendrons du retard. Aujourd'hui, toyoki mabondeli balome ata libondeli ya esengo eza te kaka ya pasi. Mokolo mosusu ba jeune pas ba jeune ba ko fukama. Ils vont s'agenouiller devant papa papa Dialungana. Na kati na payote, il y avait papa Mbenza. Oh papa, biso pasi, papa il faut fongola. Comme il parlait en lingala, papa il faut fongola. Il faut fongola. Papa se penche vers papa Mbenza, papa Dialungana. Il se penche vers papa Mbenza en disant, en Kikongo, mais qu'est-ce que veut dire cette expression-là? Na fongola. Papa Mbenza dit, papa, bantu bazololo wa zibula, pasi, babaka bisalu, babaka mabuta, babaka nkaku, babaka tout. Et toujours papa Dialungana qui dit à papa Mbenza, oh, jusqu'au donc, te mulumbu kiauki, mulomba kwa bakidi. C'est-à-dire jusqu'aujourd'hui, ils sont toujours en train de demander, mais moi j'avais déjà ouvert. Tata, maman. Toye bakana biso te basi bafongola kama kambunyoso. To lokota kaka to zwa. Mabondeli na biso ezakaka papa pesa biso oyo, papa pesa biso oyo, papa pesa biso. Mais il y a si afongola qui? Mais alors pourquoi ça coince? Si ça coince, c'est que quelque part, étant bolé na biso zali amabe. Mutu na mutu ameka ko sosola. Tata, maman. Nous oublions la chance que nous avons dans cette église. Dieu s'est fait homme. Papa qui solekele, papa Dialungana, papa Diangenda Kuntima. Ils se sont fait hommes. Balati musuni oya biso batu. Balati poso ya biso batu mwindu. Bayena kati na mboka na biso. Bafandi na biso. Et on va dire, oui, moi j'ai rencontré Dieu. Allons-y relire les Écritures. Cette femme qui souffrait qui avait une effusion de sang, Asimbagakaka et Lambaya Yesu. Maladie na yenyo silaka. Mais toi et moi, nous avons côtoyé les papas. Nous avons mangé avec eux. Nous avons sympathisé avec eux. Bamosusu papa yebi biso, papa ba yeba biso na ba kombo na biso. Mais pourquoi notre vie n'a pas changé? Si tu as rencontré le Seigneur et que tu es un homme propre, ta vie va changer.
Si tu rencontres le Seigneur et que tu es un homme propre, ta vie va changer. Biso nyonso, nous avons rencontré le Seigneur. Tomoni papa qui sont lesquels, tomoni papa dia Lungana, tomoni papa dia Ngenda Kuntima. Tokoloba donc bazala ki banzambe te. Attention. Ba papa bazala ki banzambe. Mutu akosa biso te, ba papa bazala ki banzambe. Donc biso moko. Parce que ceux qui ont rencontré le Seigneur dans la Bible, l'aveugle qui avait juste entendu parler du Seigneur Jésus, il s'est approché, il a dit, il ne voyait pas, il dit, Seigneur, Seigneur Jésus, Jésus-Christ, le fils de David, sauve-moi. Le Christ est venu. Que veux-tu que je fasse pour toi? Ô Seigneur, que je vois. Eh bien, vois maintenant. Amoni. Mais ngai na yo, nous avons vécu avec les papas. Mais tel est le oyo, ma bonne deli na biso zali kaka ya kolela. Pasi na kati na bamboka na biso, kati na kati ya ba famille na biso, pasi na kati na bandako na biso. Il y a un problème. Mais maoua parce que nous n'avons pas connu le temps, nous n'avons pas reconnu le temps où nous avons été visités. Et puis, tata, maman, nous ne savons pas la chance que nous avons. Je vais vous donner un exemple. Mokolo mosusu na kepa ya mama mwilu, mama oya fandiao. Nakanisi ye moko ayebi de solo wana te, mais il va se rappeler. Na kepa ya mama mwilu. C'était pendant une période Toyoka Malamu. Papa Yannick ba témoignage wana zwa kango wapi? Toyoka Malamu. Na kepa ya mama mwilu. C'était pendant la période de il y a ba primaire, il y a élection, il y a États-Unis. Balobi que il y a un certain noir qui va se présenter aux élections. Un certain sénateur, il va se présenter, c'est un noir. Moi, je sonne, Namati, Bayeko Fongelanga porte. Tango porte Fongwami, Toyoka bien. Tango porte Fongwami, Nazoyoka Mama Mwilu, Azolo Baepa ya Mama Landu. Malandu, Tala Mokonze États-Unis. Moi, curieux, je dis, maman nini, te. Mère linga barenga, nga pena za mwana kin. Moi, par mon alliance, na comme moi na lemba. Donc, mère barenga. Oh, te. Mais, moi, j'ai vu. Na tosoye na biso na maman, on n'a même pas parlé de ça. Je rentre, je dis chez moi, mais c'est bizarre. On en a fait une petite discussion. Ça peut être possible. C'est pendant les primaires, ça s'annonçait même pas. Et moi, consciemment, ça commençait à me torturer l'esprit. Namusala, bazo seka, oh, mais c'est du n'importe quoi. Mais ça sera la femme à Clinton qui sera président. Et puis moi je sors ça, mais il faut faire très attention. Peut-être qu'il va gagner, hein? Et je crois qu'il va gagner. Tout le monde a rigolé, et quand on va tous manger, ils ont remis ça sur le tapis, et Dieu merci, en le disant au moment du déjeuner, ceux qui étaient là ont entendu que j'avais dit qu'Obama peut gagner. Obama gagne les élections. Maintenant, imaginez comment je vais être considéré, moi, dans mon travail, par mes collègues. Ils arrivent et me disent, mais t'es un sorcier. Mais c'est pas possible. Mais ngai na yoka kikaka.
Et on ne s'était pas attardé sur ça. C'est pour vous dire, tata, maman, regardez la chance que nous avons dans notre église. La chance que vraiment nous avons. Le pouvoir que Dieu nous a donné. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Le Christ a pleuré. Papa Simon Kimbangu est en train de pleurer. Pona nini? Pona itamboli na biso ya mabe. Na ndenge to komisi lingomba na ye. Le Christ a chassé ceux qui, dans l'église, avaient transformé, je veux dire, le temple en un comptoir. Et si kabazote kabiloko, a bengani bango. Tata, maman, si nous ne nous ressaisissons pas ce que le Christ a vu, ce qu'il a fait pleurer, c'est ce qu'ils ont fait, les Israélites, ce qu'ils ont fait. Voilà. Papa Simon Kimbangu yangonde mutu ezali ko lelisa ye. Oyo tozali ko sala yangonde ezali ko lelisa papa Simon Kimbangu. Le Christ a dit, vos ennemis vont vous encercler, vous serez assiégés, ils vont détruire chaque mur. Parce que vous n'avez pas connu le temps où vous avez été visité. Tata, maman, tokenabiso musikate. Ne détruisons pas la chance que nous avons. Ne détruisons pas ce que Dieu nous a donné comme don. Bisope, tata, maman, tozala. Ndenge bana kini balobaka tozala ba grand prêtre. Papa Simon Kimbangu voulait que nous soyons un peuple uni. Papa Simon Kimbangu voulait que nous soyons un peuple exemplaire. Papa Simon Kimbangu voulait que nous soyons un peuple attentionné. Moninga zobela, nini. Moninga zana iloko kuliate, boye. Que nous soyons une force, parce qu'il compte sur nous pour reconstruire le monde. Mais, Bissot, en fait, on est absent à l'appel. Toboukanate, nous sommes absents à l'appel. Ce qui était, Kassimama Bondeli a pas Selinga Kezalawate. C'est vrai que, Torobakayango, Moyinisata na telemi makasi. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra toujours. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, dans des siècles et des siècles. Amen.
Afki. Culte Nabiso, comme d'habitude, de 18h à 19h. Tobakisi, Likambo, Ndenge, Toswaki Mukanda, ya kosomba véhicule Nabiso, Oye Banda, ko acheminé, biloko ya kolia na nkambe Luselemi, pour na centenaire. Tokanisa, kosala Likambo wana, jusqu'en janvier, parce que mutuka soki tosombi yango elukaka pe esala rodage. Tosomba yango te na février, et banda kosomba biloko ya kolia. Donc, mukumba wana epesami na ba mama nyonso ya Europe. Bisoto tikala simate. Eza rappel. Toleki pona volontaire. Toujours vendredi de 18h à 19h. Tozo bakisa makambo misato. Pona ba tenue na biso ya ba volontaire comme tozana ba tenue te. Semaine prochaine tozo tinda mbongo moto na moto akangisa. Toko senga epa ya reine. Topesa bandeko na biso mbote na kombo ya tate ya mwana peli mosanto. Musique d'abord. Chauffeur, ya mama atelemela biso. Tosengi musique, Papa Léon, s'il vous plaît. Kimbangiste, oye, 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 espoir du monde, Église universelle. Nkamba, oye, oye, Nkamba, oye, oye, Nkamba, oye, 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 Yerusalemu diampa, dikundanga, tata nzambi, fumu Yesu, ye tata mwana vela. Papa Simon Kimbangu Kiangani, oye, oye. Papa Simon Kimbangu Kiangani, oye, oye. Papa Simon Kimbangu Kiangani, oye, 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 oye. Papa Simon Kimbangu Kiangani,
Molimo Santwe, Olinga, Olinga te, ye kaka, ye kaka, ye kaka. Na kombo ya tata mwana pe Molimo Santo, ya solo mama secrétaire abosani communiqué important ndenge moko alobi yango. Secrétaire abosani nakanisi toyebi malamu. Était il y a quelques mois de cela, si pas un an, to salaki opération munene biso banso na Europe pona kosomba compact niveleuse. Po toyebi pasi nini to sali komona na nzela ya nkamba. Précisément oyo tomoni na 2013 oyo eleki pasi nyonso oyo tomonaka na mokili oyo pona kokende nkamba. Tata asengaki biso tosomba niveleuse na Europe tosombaki solo. Kasi toyebi ete eloko wana ezalaka na baccessoire oyo esalaka mosala na yango. Eza lokola mutu atongi ndaku, otongi ndaku kitoko, me otie toiture te. Mbula tango akoya ndako kosala nini? Nde mosala biso tosali yango wana. Tosombi niveleuse ya solo. Niveleuse aza kobongisa nzela. Me tango mbula eza kolanda na nsima mosala nyonso niveleuse asalaki na maye. Wow. Bona nini eloko important oyo esalaka na yango ezangi yango nde tobengi compacteur. Nakanisi totangelaki bino mukanda wana awa topesaki communiqué ete tata na biso alobi tosomba compacteur oyo ekendeke elongo na eloko wana. Kasi cette fois-ci ezali Europe te. Pamba te tata asili kokabola bato na misala na bango. Mboka na misala na bango. Compacteur wana epesameli nde na biso na France. Toyebi ba parasi boni tozali na France. Bato bakendeke na internet na kanisi bako koyeba approximativement eloko wana eza na motu ya boni. Eza na moins de $20,000 te, 20,000 euros te pardon. Po soki to kamati na kotia yango na mai tie koma esika yango baza kozela yango toza na moins de 35,000 te. Alors toyeba ete tozali na ngambo. Tozali kolia me toyeba ete tozali na ngambo. Mutu nyonso azali concerné. Ndenge tata pasteur awuti koloba na biso komi longola te. Ozala mwana, ozala mukolo biso nyonso tozali na ngambo. Toyeba ete ngambo wana ezali kozela biso. Tokosala ndenge tosalaki niveleuse te. Ete papa apesi mitindo. Ale mitindo ebandi na février ti. Niveleuse ekomi na nkamba na octobre. Toyebi ke toza kozela événement munene ya centenaire. Posa ya mukonzi ya bule eloko wana ekoma avant centenaire. Pona kokoma na centenaire na kanisi totikali kaka na sanza moko na ndambo. Po lelo toza déjà le 8. Yango wana mundimi moko na moko ata nazali nano mundimi te tango nasi na ndimi kolanda nzela oyo nazali concerné. Tobongama en conséquence. Tobongama en conséquence, souscription na biso ekozala individuel. Tokosala ndenge tosalaki na niveleuse te. Puisque na tango wana tosalaki na mwa makoki. Totungisaki mutu te. Tosengaki mutu ke bopesa mbongo mpona niveleuse. Po tosalaki na makoki. Mais lelo makoki mazali te. Mutu na mutu akotia loboko na poche. Yango wana pamba te tolobi ete conseiller direct. Tomonaka na gouvernement ndenge bango bazalaka. Oyo soki babengi wana toyebaka lokumu nini bakopesaka bango. Kasi oya biso toyebi ete ya alobaki akotikala na biso libela. Bana Creyo ye! Creyo ye! Creyo ye! Oye, oye, oye! Nouvelle génération Reda Majambi. Mbula mobima biso tomoni na biso mama te na mama ye! Mama ye! Mama ye! Yango wana tango ekoki po ete
topesa mbote ya lokumu na mama na biso. Topesa mbote ya lokumu na mama na biso pe simande ye akozwa mbote ya tata mokonzi ya bule ndenge yango ebongisami. Yango wana tokosenga na mama. Mama tela mama ngako mama. Biso poete toko akopesa tata na biso mbote à travers mama yango tokosenga mama tela maliaka pasi watambula tambote ya seigneur. Na kombo ya tata mwana pe molimo santo papa lelo ezali mokolo munene ndenge oyoki na mabondeli na biso banda kwa nzambe efungwami bipai na bipai ya solo biso bana no pe toye lelo na crei pwana ko sanjola kombo na yo oyoki mabondeli eleki ya papa bana no bipai na bapasa ndenge na ndenge na bopito na baprison na bandako pe bavandi na kati na zamba bazali kokima bitumba tozali komona na Centrafrique lelo kuna lisusu moto epeli bipai ebele bitumba ezali nzambe nanga eloko ni biso bana no tokosenga tosengaka kaka bolimbisi pamba te mabe na biso yango ekomemaka biso na pasi limbisa biso tozali se bana po yo osali biso na image na yo pe na ressemblance na bino
Yangwana papa toye na mokolo lelo na crei tole bilei ya bomoi toza neliki ete zwi esika kati na mitema na biso zala na biso ti programme na biso ekosila na kombo ya tata mwana mpe molimo santo amen. Na kombo ya tata mwana mpe molimo santo crei oye crei oye crei oye ya solo ndenge bolobi retard makiambi mais malheureusement retard yango pe topesi yango topesi to topesi te totie likia na nouvelle génération était vraiment na moke oyo bozali bokolakisa biso exemple munene batata na bamama mingi mpenza koloba ezali te natondi na esengo na kombo ya papa Simon Kimbangu Kiangani na bamboto bosili kopesa biso topesi bino merci mingi ya solo batata na bamama toyoki mate eleki na esika oyo biso banso tolandaki papa moteya lelo na oyo nzambe abongisaki me yambo tokoma na mateyi na kolandaka toujours mabondeli il y a 3 personnes tango bakobondelaka nazalaka très attentive pona kolanda na landi mabondeli ya solo batata na bamama na matei toyoki na mabondeli leki nesika oyo on dirait bazalaki esika moko base compléter batata na bamama biso toponi nzela oyo nzela oyo toponi ezali ya pasi nzela ngo eza ya pasi ya solo kasi nzambe alingi biso mingi biso tozali slogan na bino eza en 20 tozali vraiment nouvelle génération crei kaka te me biso banso bakimbangiste nzambe alingi biso mingi aponi biso tosala kati na elanga na ye mokolo mususu papa mfuma longo diangenda kuntima lobi tosalaka na ye nekeke ya liboso donc na première génération tozali baponami maye ko bakisa il faut koyeba na première génération ozalaka nani na tango wana lelo biso bakimbangiste tolobi tozali mwinda mwinda yango ekoekleraka ndako soki eloko moko kaka to câble ou bien fusible sauté awa ndenge bazali kolanda nga bipai na bipai bakolanda ngai lisusu te parce que liaison wana ezali lisusu te ou bien contact biso bakimbangiste ndenge papa moteya tei toyebi histoire nkolo Yesu tango ake kokuta na ndako ya Nzambe bato baza koteka baza kosala makambo ndenge na ndenge ya solo asilikaki oyo asalaki pe toyebi histoire me lelo oyo musala oyo biso tozali koboma bilanga bakoni yango ezali kobota kitoko kasi biso tango tokoya to kati yango batata na bamama ya solo ezali pasi na tina nini po ndenge kaka bango bazaki koloba tike kolele sika moko c'est-à-dire ya mabe na ya malamu bati yango ensemble yango wana bomoni ete pasi na biso ezali kolo Yesu akendaki kopanza bato oyo bamoneli lingomba oyo pasi toyebi papa Simon Kimbangu 30 ans mwasi na ye na bana batikali mais soki akendeki parce que alingaki yango amonaki ete tikabikisa biso pour la prison azalaki il y avait des moments à disparaître mais bango ba prisonnier tango za na kati cellule ndenge toyebi bakokanga kango de l'extérieur mais tango bakoya kotala moto yango azali te mokolo musu batuni yo Kimbangu kendeke wapi
ayebisi gardien wana yakana lakso bipai na kendeki. Tango wana mindele na mindele, hein? Abeti loboko na mur. Gardien tali. Mais oui, ça c'est Léopoldville. Ça c'est Tisville. Léopoldville, tango wana nde yango tobenga siko Kinshasa. Tia keko koma na ngombe Kinsuka kota la famille na ye. Donc mutango azaki na pouvoir. Tango bayaki ko kanga ye pa kokaki osala disparaître. Mais ye ayamitikaki po alingelaki programme na ye ndenge wana. Po na yo nanga to bikisama. Lelo yo biso tozui privilège. To ye na poto. To implanté Lingomba depuis 1975. Lingomba to nzimaka te. Tala lelo tangu na tala kanalobi, mais c'est pas possible. Eloko yango ezaki mukende yango lelo ekomi munene. Est-ce que tozali na bolingo batata na ba maman? Lokuta ekomi solo ndenge na yoki na libonde leleki awa. C'est-à-dire lokuta soko bimisi yango kaka batu ndenge bazwa kango ne sengo, on dirait vraiment lokuta ngo e futa ke loko moko na yebite. Menzo kande pana ko baby sa réputation. Bana ya crei. Ya solo bo kangana bo sala ensemble, bozana ba responsable. Soki bolingi bozala na kimia na paroisse, bo sunga batambolisi na bino. Tango boza ko travailler en collaboration, ya solo nzambe azali ko sepela, azali ko pesa pe oyezangi. Papa Motei ayembisaki nzembo ndenge toyoki. Wana nde nzembo na fetiche tango azali na détresse. Ngai tango nazalaka na détresse, soki na koti na chambre, nzembo na nga na koyembaka. Nzambi wa usetusa mbanga fina mado songelendo kwa wa ntwanza bakuso lokam Nzambi wa usetusa mbanga fina mado songelendo kwa wa twanza baku songelendo kwa pasi bazai vo ngeye kwa uyalenza bakusadila songelendo kwao ngeye kakauya lenza bakusadila kimbangismo ye kreyo ye soki kaka na koti na chambre na yembi nzembo wana na monaka solution na makambo oyo nazalaki nango eye batata na ba maman
tozali na nzela ya solo totiaka Nzambe à l'épreuve. Soki na yembi nzembo wana na lobi papa lakisanga ki oyoki libondeli na ngai. Nalingi olakisanga sini moko. Asalelaka yango omone pesinga makasi soki te batata na ba mama na yebite lelo mbele soki na koela wapi na yebite. Me lakisi ete toza na nzela ya solo. Pamba te Satana asi akomi na ye rusé. Aza kosala nyonso. Tango mususu oza esika oza komituna eske naza vraiment na milieu nanga kimbangiste ou bien naza na esika bapaya. Tango mususu ozali kobanga mpona koloba. Ozali koyeba to koloba nini? Ndenge bakolobaka, l'interprétation c'est un art. C'est pas donné à tout le monde. Ndenge papa uti kote ya biswawa. Soki to bengi ata batu misato. Lelo bateila ki likamu nini? Toko kamwa biso moko. Tadi mutu na mutu akoloba na ndenge na ye. Mususu eloba maki pete baye ko bakisa. Me biso nyonso tokoloba ndenge moko te. Eza boye te ya? Kreyo ye. Tozala ne likia. Bino pe bana krei bo simbana. Bozala bomoko. Bipai to uti batata na ba maman. Eza musika. Musika penda parcours to sali. To lobela nanu kaka na poto. Po soki to kena 21 musika. Mais depuis 1975 lingomba oyo ezali na poto. Même bato bazala kamine mais na mboko ya poto depuis 1975. Yangwana batata na ba maman ya krei. Papa tindi maloba to sala musala. Kombo loko yango nini? Konkwa? Compacteur. Ah, compacteur. Ah, biso makambo mituka. Bakombo mususu pasi. Compacteur. Toko sala to toko sala te. Toko sala. Soki basengi biso to sala. To lesa nkamba. Po papa zaki koloba na biso Mama soko laleli na poto kolamukila wapi? Ah. Batata na ba mama. Kala penza nkambe zalaki penza pomona mukonzi akende. Me po tango nango ekoki po likamu na likamu zaka na tango na yango. Oyo eza kozela biso liboso batata na ba mama toko regrete loko moko te. Makambo ezali koya. Makambo ezali koya. Nzambe apesaka chance na ba oyo mususu mona fungoli miso. Tala makambo ezali koya. Ozomona. Makambo centenaire ezali koya. Nzambe asa fungoli batu miso. Tala makambo. Makambo ezali ebele, surtout makambo mingi esalemaka spirituellement. Mais moya komona yango ezali te. Mais Nzambe asalaka nini? Akoluka témoin. Yo mona likambo oyo. Tango moni yango o raconter na mutu. Makambo papa lobia ya Obama ya solo. Nzambe alobaka nika kati na bato. Pamba te témoin ya Nzambe ezali nani? Po alakisa bokasi na ye ya solo. Tango bapesi kombo ya Obama, curieusement mbala moko na komi ko benga ye Lukubama. Na yebi pete pourquoi? Kombo wana donc tango papa asonaki mokolo yango banda kwango pe ya biso pe cuisine kaka devant la porte. Mama lando azakuna ngana lobi président États-Unis Obama yé. Obama lekaki to lekaki te. Lekaki. Batata na ba mama. Pamba te ndenge na lobi témoin ya Nzambe ezalaka mutu. Obama na moni ye aleki siko nzembo zaki oyemba mana ndoto wana Kubama Kubama Kubame kriundi Kubama Kubama twa kiko Kristo bakwakala twa mwini mukindo mbekieto kizo watuvui eza bongo kutu ena mélanger Kubame kundi Kubama Kubama kwa kiko Kristo Ezola kwanza mbikita ntuyenza
bakundinga keluyindulanga ko kubame kundi kubama kiko Kristo kreyo ye loba nano tofoka nzambiko mbenta matwayiza vavanza ekundi kubama twakiko puisque nauta koyebisa ndoto yango ntango mpe basone nalobi président ye mpe tata osongisongi okeka epai ya bato kasi ozaka kotia matoi omoni ne nga nalobi tata oyo baza koyembela ye tata lukubama bayembeli nzembo wana nayebi ntina na yango te batata na bamama nzembo yango wana bayembelaki ye yango wana ngai donc ntango bato baza koloba nga mpe fierté awa nabanza koleka kaka nabanza koleka nga nalobi bongo nzambe soko oyokisi nga soni o nzembo boza koyemba kubama soki mpo na nini toyebi te kreyo ye tozala bana na botosi tozala ya kokangama tozala bomoko wana tokosepelisa nzambe na biso parce que papa na nkamba pe alingi ayokaka kimia ezali eza boye te parce que ta namonaka lemu sous désordre ngabi ya solo mobulo elaki nango ntango bapapa mais oyo biso oyo savo ayambula c'est-à-dire on dirait bato bazomona banango toyebaki bango eza boye te eloko wana nde bomi biso mais biso moko toza kose détruire yango wana batata na bamama ntango nkamba lobi nga na tosaka bino mpe bokosala nini tosilisi bona kombo tata mwana mpe molimo santo amen totonda mama asili kopesa biso na mokolo ya lelo mpe tobomba yango tosalela na kombo ya tata mwana mpe molimo mosantu na kombo ya tata ya mwana mpe ya molimo mosantu $, mais tu comprends ça, il reste à boiter. Woo!
président lelo makambo koyebana batata sabo tukabateramane babone kokusilisa kolobana kosala makambo ibale yawe mobateli nanga nakobanga eloko te samona sona kolelo akoya kosalisanga bazozela na kita basa eresili kreyo ye basa eresili mais soki faki en tout cas faki d'abord félicitations vraiment nakosanaki eloko wana mpenza na félicité bino. Il n'y a pas eu de fausses notes. Vraiment, namoni ke bozo sala musala o ezali ye moko azoya ko pota mo bozo betanga bi kaka ba bato yo kaka nouvelle génération d'État Maccabi. Mais non, c'est pas possible. Papa dirigeant, félicitations.
batata bolobini nyonso boyaki na ngo ya kopesa nga. C'est pas normal. Ah, je suis ça. Il y a ça comme maman. Batata oye! Oye! 50 €.
ye wana ona lobe espoir de créer wana ye apesi kaka eza lokola ya compte Raconte, ya compte ok. yango nayezoye komona espoir de créer En tout cas. sans soir jusqu'à la mort Batata oye! Yo pe Franklin Vero wa no bombi angwa pigo. 4 Vero! Quinoa. Aye quinoa. Oui, aye bi. Nazama na lema. Aye bi. Batatoye. 50 euros. olobaki nango lokola futi nyono naza na eloko te na ntinzani okosaki nde ngai Félicitations. Le verbe bolingo, bolingi ya makasi. Ah oui, ça va tous les jours. En tout cas, Batata Bopesi 1270 euros. Totally. La maman Bopesi 1300 euros. Totally, maman. Bienvenue. Maman, on arrive, maman. Comme ça, va surprise. Pour une fois. Il faut les laisser gagner. Mais non. Non, nous, on se bat avec les honneurs. Eh bon. S'il faut mourir, on meurt l'arme à la main. Avec les honneurs. Honneur, mon bibi, c'est total. Maman sengi micro na pesa kwa sana libondeli.
Maman Moutalobi Nanga, dans son micro, ça a du bon niveau. Ah, quand on a le micro, na komi okamwa na génération yango tokomi kokosa ntina ndako nzambe desirkoi un pasteur atatoye bamama tondima kaka Lobandaki na bapapie, Kolomi kosuka mapiesi, likamona likambo bana, likamaba sukate. Lobandaki na bapapie, Kolomi kosuka mapiesi, likamona likambo bana, likamaba sukate. Mama mabati ya kitebe, tembe na bango esuki, balingo Mama, awa batataka mbaganya. Dimanche chaque dimanche to gagner. Bana Nzambe oye! Oye! Bana misala oye! Oye! Bana mapambo ni plus oye! Oye! Lelo batata nde baganye batata félicitations. Mais na lingi na yoka dimanche prochain ba mama ko gagner. To yokani hein? Ingeta! Papa pasteur na tout
bien kaka. Eza boye te. Boko totika maman pasteur basomba ye na batata. Balobi 50 € to libéré. Bozala na liloba moko batata. Bolobi combien pour te libérer? Ah non. Oh. 50 € pas ça. Nene, tu chantais à Jean aussi là. Comment si vous 5 € ezangi? Ezangi maman. Ça doit être 50 €. Maman doit pas 50 €. Oh, maman yo. Merci mille. 10 € maman, 10 €. Maman, topeseli vraiment natondi na esengo mingi nafaki mpenza ntango abeti na lobi o kaka bato moki oyo bato son me nzoka nde nzambe asalaka bongo azwi eloko wana akoti na kati sikoyo bino bozoka formidable nzoka bino kutu bozopatakasakasi ye crayonye bon bamama topesi toyokana yani bamama kobela Maman topesi 1400 €. Moi bino bo respecter chiffre rond on alingaka partout kana kende ke chiffre rond nalingaka te ba bebe samé lokola to mesana kana désordre yekoni bundu yemo maronso no pataka sa batata bopesi 1670 Mono boa bongita sola se ya katula di 70 ya bakutulila ya kutula kwa batata bo batata oya zali elombe aya ko 70 so ekota kia ubu ngeni na ya ko 70 na makase
pe molimo santo papa totondi botondi lelo ezali mokolo monene ya le 8 décembre 2013 totikali na kamwa mikolo po tokota na mobu ya sika ya 2014 oyo tozali kozela centenaire na yo ya papa kulutu. Papa kulutu eloko ni biso bana no tokoloba tosengaka kaka bolimbisi po tokosalaka mingi kosepelisaka bino te. Boyaki na biso toye na biloko ya ndenge na ndenge, toye mpe na bapasi ya ndenge na ndenge ya nzoto mpe ya molimo. Me ntango tokomi na esika oyo papa yo kolobaka soki okenda kwa nzambe bapasi nyonso ozalaki nango na nzoto elongwe na ntina mosusu te, bino banzambe bofandi kati na esika oyo. Bokanisila biso tomeli bakisa ndenge na ndenge, tozwi batonga psychologiquement mpe toza malamu te, makanisi ezali kotambola. Tala papa mwana na yo ya solo, papa atikaki biso nazwi courage aye nzambe na ngai pesa biso kaka makasi po bokabwani kozalaka pasi. Mutu mosusu ntango azwi likambo mpe ya solo afandi mpona kotelemizaka kilo yamoni tete etila na nkende ya solo papa topeso merci po ezangi kokisa. Mwana no mosusu balobi ete ya kosalaka te nazo ya kotia mbongo bazali kokama. Papa balobi mpe mikanda ezali te, yo yebi ndenge kosalelaka papa te tozali baambassadeur na yo. Biso tozali accrédité en France po yo olingaki yango ndenge wana. Ambassadeur ya mokili soki baakrédité na mboka mosusu ntango azali kokende na bapapie nyonso ntango akokóma kuna directement azwi mokanda abandi mosala. Bongo biso baambassadeur ya yo tata molimo santo tozangi mikanda makambo ebele ezangi biso papa, tosengaka bolimbisi pamba te yo olobaki ete soki ozali ya kokoka na molimo makambo wana nyonso komona yango pamba. Me nzoto tolati papa yo moko yebi yango bofandaki na biso po bokitaki kati na bato po ete bolakisa biso ndenge nini tokoki kovivre, ndenge nini tokoki kovanda na bato, bolakisi biso bolingo mibeko misala. Me lokola tokokokaka yango te yango pasi ye bolimbisa biso boyaki na biso papa ntango ekoki tiki ete oyo toyoki ezwa esika kati na mitema na biso. Naza na eliki ya papa kobongisa lisusu mokolo mosusu mpona ya na esika oyo kotala bana no ya crei kimia na banzoto na biso mpe milimo na biso na kombo ya tata mwana mpe molimo santo. Amen. Amen. Tokende malamu ya solo bandeko balandira de télévision kimbangiste tolingi tozwa message epai ya mama na biso mama conseillère Marie Mwilu Diangenda oyo akopesa biso na ntina mosusu te na ntina na sensibilisation pona centenaire na soto ali kozela ya le 12 février 2014. Mama biso bana na yo ya mboka Europe toyebi ke bino to bandaki lingomba awa na mboka Europe 40 ans oba uti côté ya biso tolingi moi message moke okokopesa biso bana na yo nini tokoki kosala pe nini oyo bongisi pona biso po ete toko kokota na centenaire pe maye nini oyo toko komema na centenaire oyo bongisi biso po kokoloba na biso comme message. Ya solo papa Lambert na pesi merci mingi na ndengo sili kopesa nga maloba. Ya solo ndengo kuti koloba tozali kokota na mbula ya centenaire donc 2014 toza kokota na molulu ya papa kulutu. Message na kokozala nango na sengi kaka sensibilisation ezala makasi tomi bongisa kaka matériellement te mais spirituellement po ete mokili bazali pe kotalela biso bango pe bako fêter centenaire na ndenge na bango mais biso bandimi tolobi nini pona ko sepelisa papa kulutu ya solo na sengi te tozala surtout kati na mabondeli tozala bomoko biso nyonso matoye ke na nkamba toyeba eloko nini tokoki kosala pona mokolo wana kado nini tokopesa na nzambe na biso pamba te tobengi papa kulutu nzambe tata yangwana lelo oyo mokili ezali kotalela biso pamba te mobilisation ezali makasi sensibilisation ezali makasi mutu nyonso alingi ete le 12 février akoka kofete yango tofetaki ya papa Simon Kimbangu na 1987
lelo oyo ya papa kulutu na 2014 nasengi kaka tozala bomoko toyokana po ete molulu wana eleka na ndenge banzambe balingeli yango pamba te makanisa biso bato na nzambe kokani te kado nini ya kitoko tokopesa tata na biso yango wana tikete tata nzambe kolesi molimo santo basunga biso bango bapesa biso makasi et surtout mutu na mutu asala bilan na ye ya 2013 pamba te mutu mokili kutu soki asali na suka mbula asalaka bilan ebongo biso tobengami bandimi bilan na biso malamu tosala yango na sanza oyo tozali po ete tokota 2014 tozala propre pour le 12 février tosepelisa nzambe na biso. Merci maman. Merci à vous. Donc il y a solo bande ko to wuti ko landa message au maman conseillère maman Marie Mwilu kina apesi biso oyo toyoki to yambango na komba tata mwana peli mo santo. Merci.